mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve presque tous les jours pour vous animer votre émission, notre émission 5 minutes avec César Ngadi. Lelo Tokola Kisabino, deuxième descente, il y a handicapé cette fois-ci. La première fois, Bazalaki n'a limité, Bakangaki boulevard O y a limité, Lelo Bakei n'a palais du peuple. Place ba loi et salamaka. Place ba bengi sakaba ministre. Soki mbeba ekoi. Okukipe ko kweya na monsieur moko kuna na parlement au longwe ministre au longwe DGA au longwe DG. Il y a une société, monaki vraiment il faut kende kuna. Boyebi ceux qui sont handicapés, bazali na kanda na bango, il faut que lukelango solution. Na yebisa kibino ngai likambo ya mama oyo Irène, je n'ai rien contre elle. Nazana problème personnel na été, mais natalaki compétence na ye na ministère au Batiaki est handicapé. Na ministère wana, je précise bien à Zolbango, vraiment sans ambiguïté, que les alliés sika na été. Pour ngai na epse bino ke ngai nazali mutu oyo na sala na domaine wana na France plus de 15 ans. Na yebi ndenge bazwa handicapé na balabala ti ba commissaire likolo. Donc na zoloba en connaissance de cause. Donc, ezali pasina mawa omona yo moko zali handicapé occupé bandeko na yo ba handicapé te. Ba tebele bazali komona ngaka boye mais boye ba kenga nazana deux personnages. Personnage oyo ya émission na personnage oyo mususu nazana kata bureau nazana makamususu. D'ailleurs bato bazwa occasion komona ngai so ba moni ngai bandimarate kenga mutu na lobaka boye na raconter bino anecdote mbango na kei na fête moko parce que na kenda présent ba fête rarement na kenda vraiment ya famille ou ya ba massa vraiment très proche na kei na fête moko ya cousin na ngai na vandi depuis na vanda ki nazomona couple moko ya ba papa moko mikolo bazotala ngai ba geste na tout bazotala ngai papa wana kangi amoni moyen te aye komona ngai. Parce que tant on va servir, ngai azozila alem suba pesanga bière, whisky, amoningan nazui coca. Ayi albi papa. Yo otika masanga mukolo mela masanga te. Nga na seki na bi papa non. Nga na mela masanga te, na fumara te. Donc eloko moko te. Abi oh nyoso tout ano lo ba na télévision, lo ba ngoka bonga bina lo ba ngona za agent. Na mela gelo moko te papa wana. A quoi en gaïté, ti cousin nanga mokolo feti ya ekoloba non ye banda botama afimate amelate papa na lobi en tout cas yango ana soki oyebi mutute ko juger été parce que ngai na yebi kaka na ba marque viva la musique muta la musique do na boule kaka ba noa ba whisky ba nini na bino papa na melaka eloko moko te. Ah, qui a lobby et servi ngai des leçons. Yangwana na koyi ko juger mama Irène parce que ngai na yebi masoloana. Les années tu muta kufa nzalate akoko beta lisola nzalate. Moi so abotate akoko bota masolo donc ya couchement te. Il faut vivre ango. Handicapé
tozomona misusu bakende kosala ba concours pour bakota na fonction publique. Donc ils allaient solution bien, donc ils allaient bien, ça va. Donc mais si quoi handicapé au bazar na ba chômeur. Si quoi donc il faut bazala na même pied d'égalité, il faut bazali ba handicapé mais bazu possibilité à kosala te. Il faut ko kipe bango. Na yebisa ki bino ke ngai na yebi masolo oyo. Na yebi masolo oyo donc na ndenge kutu ya kosakana te. Bato ba yebi ngai na France ba yebi na sekaki parce que ngai na tanga ba commentaire na kangaka ba commentaire te le ba vraiment que au finga ba makamoko penza ya mabe au fingi la msusu ba nzoto ba mama ba makamoko bo wana le msusu na koki ko effacer mais ngai na effacer ka ba commentaire te ti moko ogolilemba style no virtuel ogolemba na répondre ka mutu mo alobi na nga yo zoloba nini yo sala nini yo nini nga na yebi na musala musu na Paris ngai banda na kenda France na sala musala moko donc secrétariat comptabilité na social banda na kota France tina longwe na sala ka musala moko na CV na na zaka na société moko donc mbato bayebi daye na otela bino témoignage ya mutu ayebi nga na kati ya Paris ndenge na zalaki awa ndenge na zalia epesa ke kamwa mawa alobi makamoko boye naza na ba commentaire te bino moko bolanda donc restez connectés sur Clip Original, on revient tout de suite. Ah vena ngana kasa bo bima ministre fe. Litampi ko ka vie. Kala yo. Yo moto sala plan na bureau pe nozo ya avant mon na yo fu ale kapa mondele pe na yo so ke non. Attends, je vais signaler au monsieur Nga d'ici, il va vous accepter pour rentrer. Voilà. Bino mo botolanda donc wana ezali bato ba yebingai ezali réponse ya moto il va se reconnaître ou ya komaki na kanisa na TikTok a commis ba n'importe quoi na kanisa ki mutu ezali bien mais na mona ki nazo ça la échange naie na monaki et quoi apporter rien à yebinengate parce que bato bele ba découvrir ngai awa na kati ya internet d'ailleurs mon petit nanga dit l'ondolé le célèbre beau comme un dieu espère na kati ya information ayebsinga ya César omoni yo makambo zo sa na bureau awa bato baroye bate kotika na traste do yo makambo okosala na presse na radio na télévision bato baroye bayo ekotika na trace oya bureau bato baroye bote parce que bazo filmer ote na pesi petit na ngawana raison donc soki nga nazoloba bo président de la République nga na yebi makambo nazoloba ngai nazo senga poste wala parce que na yebi ata kutu soko tingate mais mama wana tozo tala handicap na été tozo juger na musala na ye azali incompétent na poste wana ato chi mutu mususu mais na kisasa oyo na minute oyo compétence onga na zanango na expérience na makambo na yebi na makambo handicapé et oza pasi pona kozwa mutu aleki ngai na yebi makambo na zoloba na la kisabino jeune oyo na epsaka bino ke ye penza koki ko occuper poste oyo ya ministre à jeunesse parce que ça sur le terrain yebi ko lobaza mwana mayele ayebi makambu ngai na sala na tikeli bino bolanda Timothée le noir oya lobi sur ngai parce que ayebi makambo vie na ye asalaka donc alingi te ba passer à côté na makambo nga na bepi nga na kozala teke na sala na mutu na zala simane pona pesa ye ba mayele na ngai et puis reconnaissance le mso za te ngai na ko sala application ngai moko na masolo et puis na ko sepilisa penza ba handicapé ngoni ba handicapé ba obima po ba réclamer que au ministre Irena Longwa menga soki na ye ba handicapé ba kokita po ba sepila po na ko sepilisa bango donc bolanda Timothée le noir oya lobi concernant poste oyo ya ministre délégué de personnes vivant avec handicap. Donc restez connectés sur Clip Original, on revient tout de suite. Troisième question, c'est celle de savoir où c'est ici l'occasion pour moi de vous poser cette question de savoir comment jusqu'à présent nous voyons nos frères et sœurs des handicapés qui sont en train de déclarer leur poste au sein du gouvernement parce qu'ils ne se retrouvent pas. Si je ne me trompe pas, c'était avant-hier, ils étaient dans le riz de Kinshasa pour déclarer ces postes
auxquels ils pensent qu'ils devraient se retrouver, mais malheureusement, ils sont jetés dans les oubliettes. La question sur les handicapés. Je respecte beaucoup les personnes vivant avec handicap. Et je suis très fier de ces personnes vivant avec handicap parce qu'ils sont toujours déterminés. Pour votre information, tout le monde a un handicap. Alors, aujourd'hui, avec les amis, ce qu'ils ont fait comme manifestation, étant nationalistes, dans le cadre de la citoyenneté, je ne peux qu'encourager les personnes vivant avec handicap. Mais je suis d'accord avec les personnes vivant avec handicap au nom des sursauts patriotiques. Madame Essambo n'a pas été à la hauteur. Il fallait un chevronné, handicapé, qui a la matière, qui se bat pour la République, qui me soit permis, il y en a beaucoup. Je peux donner un exemple. Je connais un Congolais de la diaspora qui a toujours œuvré dans le milieu des handicapés, qui a toujours apporté sa touche, qui a toujours apporté un plus. Il est toujours dans les grandes réalisations, afin que les personnes vivant avec handicap soient de mieux en mieux valorisées. Je pensais, je me disais que réellement les services de Maman Judith Toulouka feront appel à M. César Ngadi. Je le connais, je connais sa capacité. Étant personne vivant avec handicap, au niveau de la diaspora, il a toujours représenté les personnes vivant avec handicap. Au niveau de la République démocratique du Congo, il est dans des conférences, il est dans des actions humanitaires, il est dans de grands débats, il est toujours sur terrain, malgré son handicap. Excusez-moi de vous le dire, depuis que Maman Essambo est là comme ministre en charge des personnes vivant avec handicap, je suis voisin d'un grand centre des handicapés ici à Kitambo. Ça fait 5 ans. Je n'ai jamais vu Madame le ministre. Jamais. Sans parler des handicapés qui sont en Gilles. Sans parler à ceux qui sont à choses... à Willery. Sans parler à ceux qui sont dans des provinces. Aujourd'hui, Madame Judith Toulouka, juste un mot. Vous devez avoir des ministres qui sont des hommes et des femmes de terrain. Madame Judith Toulouka, soyez une femme de terrain. Excusez-moi, Yaya Ndona, mais je vous vois trop bureau. Nous vous voyons trop climatiseurs. J'appelle-moi Moï. Il appelle-moi Mouké au Sali Marche. Au Kiti sur terrain. Alors, les Congolais m'ont appelé, au nom du sursaut patriotique, ils se posent la question, c'est un gouvernement de Warriors ou bien de Gaulois? Parce que les Warriors ont déjà échoué avec Samalukoni. Donc, on dit qu'aujourd'hui, Maman Judith Toulouka, elle est gauloise. Maman, est-ce que vous êtes gauloise? Comme disent les Congolais, Mboka soif, de Tunikak. L'opinion, Maman Judith, aza gauloise. Samalukonde, azalaki, warrior. Bon, biso faut des jeunes pour les sursauts patriotiques. Tu vas pas wenge, pour biso aussi la hâte. Biso zalaraga. Pour l'idée, on a biso yomoko fachi 20. Assis la raté. Merci. Bilo moko boiti kolanda, donc ngai nako commenter te, ezalinga na otinda bato balo bate na otinda Timothée le noir lo bate na tindi muto aza na France wana watindi la inga audio lo bate parce que ba yebi makambo ngai na sala pona bandicapé nga na sali yango pona mindele na sala yango pona ba français, pourquoi pas na kosala yango po na bandeko na ngai ba congolais parce que toye ko vanda awa. Toye ko vanda poto aider tozwa expérience to sali libanda mayelo tozwi libanda toye ko kotisango na mboka na biso bandeko na biso moko ba profiter na yango. Où est le mal? Tozongi sikoyo sujet na biso oyo na yebsaki bino on ezaki une introduction moko moke que ba handicapé après les mété ba yaki na parler du peuple. Mais boyoka nanu avant na tiela bino ba image o ya parler du peuple na ba déclaration et puis ba receva ki bango na président ya assemblée nationale Vital Kamerhe tika ki bango boyete ayoka ki ke nungu ezali banda abimiti aye a sololi na bango a receva ki pe délégation na bango une partie ya bato ya délégation oyo ba yaki wana pour nako réclamer départ ya Madame Irène Oyo batiye ba reconduire lisusu ministre chargé ya handicapé kaka wana te ba pesi susu na social ya Congo mobimba social ya handicapé akokate asa sociabilité
tomoni eloko akoki kosala susu te na social oyo ya Congo Mobimba. Boyoka ba maman oyo et puis nga na kosala commentaire après. Donc restez connectés sur Club Original. On revient tout de suite. Maman Mbote. Mbote papa. Tokuti bino a na Royal au moment où Nanjil batu bandikapé ba tomboki babi maman Irene te. Bino lobini. Voilà papa. Au moment où ba tomboki wana. O ba tomboki wana baza bandikapé ya babandia. Parce que balandi likambu ya kolobate oyo balingi mama Irene te eza wana te balandi nde likambu ndeko Eliezer azweli bango azobomba na nsima ya doksi soki doksi azwi bamapango bapesi bango babi bapesi bango baterrain na nzele bakabola 2500 personnes sikoyo na 2500 personnes lokola bayi bapesa bango baterrain wana bamanipule bango yango wana omoni babimisi bango libanda po batelema nyonso wana kanda po kaka bazwi ministère te yango bazoluka na $5000 bapesi bango po basalaka ba action eza corruption pendant 1 mois lokola bayebi bazwi mapango oyo bakabola bango nano mpe bazwi ata document mapango wana te oyo balobi ke bahandikape bapesi bango 2500 bakabola 2500 personnes mpona bino moto aotya desordre eza ndeko Eliezer eza ndeko Eliezer yango biso toye awa toye tolobela mokonzi ya mboka toye na liboso ya immeuble ya gouvernement pour que bayoka mongongo na biso tolingi désordre te tolingi mutu bamanipule biso te omoni badésordre wana banguna ya république bakoprofite nango mpona insécurité ezosalema bato boyi balobake bahandikape bato basali désordre wana banguna bakoki koprofite baennemi ya république na désordre wana basali bamakambo oyo biso tozozela te bashege bazali wana baprofite na minute oyo babengi biso babotoli bato basaki na batelefone mama bato avandi abokoya koloba bolobi o bashege basali boye bahandikape basali boye boyeloba na ministre ayebi eloko wana te ezali ndeko Eliezer loi tosengi loi ata loi organique na biso esengi ke oyo asali mabe bakondane ye yango biso mpe tokosala plainte tokodepose contre bango parce que biso tozala mpona conserver baki ndenge chef de l'état alobaki tovandi mama aleki alobi na biso boye makambo opposition eza te tozalika bana mutu moko papa na biso Fachi mama na biso Irene na loi na biso na badekro bauti kosigné nde balobi tozala bomoko totika gauche totika droite tozala bomoko po toana cause kaka moko ezali l'handicap tobunda mpona bango makambo ya minene papa makambo ebele bazolinga kosimba yango te balingi kaka baperturbe mboka na badésordre toboyi bapoliticien oyo bazali komanipule biso ndeko Eliezer papa tika biso te bato topekisi ozwa poste ministériel kende bakato makolo batobolo misu papa matoyi baboma yoyo kaka te tobandosala boyeboye na basine kosepela bino bozokela bamandisite bozokela ekosila bino tozona fo mobimba fo wana de promotion pour la personne avec handicap est-ce que bako tema sona buli fo mosenga fo le bako na pasi te ekopesa mbango ekosunga yo polingini mama polingini bandikape baka moya donc isal me banda mama zale ko bokisa ba loi parce que mboka te soki loi ezali te mama za mutu mibeko aza juriste aza avocat aza magistrat ali mibeko bolingaki nini tobe kotemboka kwa handicap comme sur état de droit et comme état de droit et ça il y a charité tellement parce que ça la charité parce que manipuler bino comme ça mama panga lokuta nous panga yesa document pour les besoins ça bandika mafungula misu bafunga misu bozala ministre ya bien ozo sunga bino ozo sunga bino bolingi nini Eliezer tika biso tika so yela ndako na tika biso so lingi buka na makolo atobolela makolo mama asenga bana musala siko eloko ni bosani barrete bozwi loi organique bozwi oyo bali makambo na biso bozana 5% bazwa bino musala na institution ezali ya l'état 3% ezali privé nyonso kotanga eza ko utiliser papa motanga no oyo ko se demande na ote
Tu es intellectuel, non? Chef de l'État. Tu as des mains partout. Tu es déjà fier. On est déjà Mibeko et Pessio. On est déjà Mibeko, loi et Pessio accès. Il y a comme ça, comme tu es intellectuel. Va chercher le travail ailleurs. Pas pour engager, pas pour ma capacité d'ailleurs. Pourquoi tu vas être toujours opposant? Oh, on pourrait faire. Bino boki ba mama oyo nakanisi ba mama oyo bazali kofunda ba handicapé ba kitaki na limité ke bazali corrompu ke bazwi mbongo ya Eliezer na lingi na yebisa boye Eliezer pona ngai soka ta pesa ba mbongo ya transport ezali bien pona ko aider bango ba se déplacer mais bolongo la Eliezer na kati ya makambo oyo bolongo la Eliezer honorable Eliezer Tambwe na kati ya masolo oyo Eliezer apesa bango mapango apesa bango mbongo ya zana mbongo yango boni akabila bato wana nyoso c'est n'importe quoi ezali nde ba mama oyo nde mutu baza kolia mbongo ya bandicapé donc na sima ya ministre wana olie basalisa bandicapé bazali même que se permettre kofinga bandeko na bango bandicapé bamandia nini soki lelo bati bandicapé na masolo oyo esengeli basala bakoza bamandia ndeni et puis bolongo la honorable Eliezer Tambwe na kati ya masolo wana bino moko pe bokolanda par rapport ya ba déclaration au handicapé ba sali au ba kendeki na palais du peuple ba tuni bango mutuna ke o bino bozali manipulé par honorable Eliezer boko yoka réponse au ba pesaki en attendant tout marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso restez connectés sur Clibois Original on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie.
eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires Oboyebi, Bapesa Rabiso, confiance na bango tous les ans, donc ba renouveler la contrat na bango automatiquement. Si koto ko lagi sabino, ba handicapé parce que ceux qui ba bandi boye bango, ba salara les choses à moitié té, ba kendaka tina sukati ba kozwa réponse na bango bakozwa oyo bazali koluka bandikapé après li mette bomona bakangaki donc boulevard wana bakitaki na palais du peuple mais ndenga na yebeli bango soki bakipe makambo na bango c'est bakipe makambo na bango te ce n'est que le début de commencement bako continuer parce que nga na yebi bandikapé ndenga bazala total sikoyo oyo lekaki na palais du peuple mais tuna batuna ki ba maman, ba papa, ba handicapé oyo, ba yaki sitting na palais du peuple. Bolanda binomoko nabilili. Hier, président Kamere, moyen assemblée. Projet de Seboye, ambe ko investir irel. So quoi investir irel? C'est que la communauté va dire La solo. Lelo pende to eto kufi. On a étudié. On a des diplômes d'État. On peut faire des CV. Partout nous sommes sabotés. C'est une acte. On ne peut plus travailler parce qu'on est là. Mais si le ministère est à Bisso, Bisso handicapé, n'a pas les Tozo Koufa. Voilà. à subventionner, c'est-à-dire à soutenir Rabino, la salle de Oyo, la vraiment ma copine, et puis on a la place au salle, la salle, on a
balabala. Est-ce que nous pouvons nous faire la balabala? Puis nous pouvons nous bosser la balabala. Ni centre ni eloko tozaka boye so totenga balabala te tokolia te sikoye mutu bataki wana bataki mpona biso te mpona baye bato makolo so biso tonyokwamaka mpona ye bataki ake sunga bandeko na ata kolia na yo mais nefis kata 200 000 opesaka baninga toza baparent mais na matikili na biso toza baparent tofutaka bandako bana bazotanga so tosengi te tofuta ndako te so tosengi te bana biso bakotanga te asenga basevango epanani 5 000 Eliezer makambo apesa epanani ese biso notaba toza bazoba tosepelaka totambola na balabala tosepelaka te tokeba transport na biso moko na mutuka bazobenga na yo oza handicapé okokota te ata ye moko yango na minute oyo tolobi boye alongwa biso toluka mutu na biso tokotia po asungaka biso bandika tolembi ye Eliezer jamais pour faire un truc parce que l'année passée, on a tout danser avec tout ça va voir donc pas tout type on dit que le ministre ça non venir c'est pour que on va payer d'accord c'est pas alors le ministre va faire le budget on va ça que le ministre va pas se commander qui fait que dans ma place là donc ça fait effort et voilà et pendant qu'il mama ye mosusu yango mpe ezalaka na place moto asungaka biso na motema mawa ndenge amesana ezalaki nango papa Eliezer entre parenthèse na ndenge motema nde malamu amesa kosunga biso kosunga bino yango wana Eliezer aza kuna te la personne vivant avec handicap, le ministre Irène Sambou, le gouvernement soumis. Alors, on devait parler du peuple cité de Makassi. Bango balobi baza na posa ya madame Irène Té comme ministre de tutelle. Bango. Donc ça koinda awa za koinda nous za koinda Makassi. Après leur marche tenue la semaine dernière à Tchango, les personnes vivant avec handicap sont venues manifester devant le Palais du Peuple le lundi 3 juin 2024 pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ayant appris leur présence, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a quitté son bureau pour s'approcher d'eux en compagnie de tous les membres du bureau.
Bandeko mbote nakasi boyaki awa mpona yoka bino mpe boyokanga boyete ngane sina yoki bino mpe délégation na bino eza na kati boyete eloko na oloba na bino kaka eza boye mboka na biso eza na makambo ebele ya koresoudre boyete nakozwa mokanda na bino nakolela na bino bosala nga confiance nakomisa yango epai ya mokonzi ya mboka boye te nakasi boyaki komona ngai mpo koza na confiance na ngai ke na kokomisa boye te ya mibale ngai obakisa boye mboka eza na mobumu mingi bokeba baya kokosela biso makambo te ke biso bahandikape te toyebi makambo na mboka boye te oza na bitumba bino yanganyi komona pasi boye te bino na biso bureau ya assemblée nationale tokosala mariage baproblème na bino so bozopose yango tokanda kotala moko ndenge ya koresoudre yango boye te kozala ministre ezali malamu mais est ce que bino nyonso bokokoma ministre bino nyonso bino moko boyuti kolanda batuni bango bien bamama wana balobi ke biso mpe toza na besoin bamatricule elakisi kaka te elakisi te kaka bato bakende kosala concours wana bango nde basisi makambo ya bahandicap yango nanga nango sala ke il faut batraite bahandicapé na même pied d'égalité bachômeur na bato bakozwa misala boyoki batuni bango makambo ya Eliezer baboyi yango balobi biso tokoki kozala manipulé te. Et puis, mutu oyo akokipe makambo handicapé face à la handicap. Il faut à la handicapé en tout cas, ezali na raison parce que si vous handicapé te yo yeba makambo ya handicapé de Eliezer ça yo alata pareil à kouyi à zoki ou bien boukani parce que à cause handicap na yo za net handicapé te. Oko défendre bango ndenge ni, oko yeba makambo na bango ndenge ni. Mutu aza handicapé neti le cas maman na biso Irène aza ko kipe bandeko na ete azali motema mabe mutu oyo akozwa poste oyo ya handicapé président de la République il faut azala handicapé bakolo ministère bango wana soki baboyi mutu donc na éviter soki mutu ango akoya kosala pona batunini parce que batongo oyo sala pona bango baboyi yo. Et puis pourquoi l'obité na fonction publique to monaki ministre ministre Liao vice-premier ministre Liao tango alongwaki na fonction publique tant il fallait ageno sala campagne naie moni ndenge batu balelaki baleli donc moni musala ya sali baningi te ka kenyo po moni président zongu sieka na place wana. Tomoni l'enseignement primaire et secondaire, ministre wana kei batuba. C'est pays bazoko bina. Eko sakate. Wana eko sakate. Donc balobaka makambu ya bosolo. Nepseki bino tango salama kindeng wana après boyuki kamere asolo laki na bango. Esuka ki kaka wana te bobi kamera yebi musala oyo ya parlement parce que batiaki bango wana na peuple il faut que pesa respect na peuple o ya vota ki bino caméra suki sakite azoki délégation ana ba représentant ba mataki tina bureau pour na ko expliquer mieux surtout bango balingi et salama donc bota na bino moko na bilili restez connectés sur Reclebois original on revient tout de suite. Une délégation a été invitée à venir présenter l'économie de leurs mémos. Leurs revendications se rapportent sur leur situation sociale et professionnelle en totale dégradation, alors que depuis 5 ans, un ministère leur a été dédié au gouvernement. Ils déplorent que plusieurs lois ont été adoptées et promulguées, mais connaissent une lenteur dans leur matérialisation. Cette situation empêche le ministère leur dédié de produire des résultats palpables dans ces secteurs. Ils sollicitent l'implication de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une table ronde sur les personnes vivant avec handicap afin de matérialiser ce qui est déjà couché sur papier pour améliorer les conditions de vie des handicapés.
Le président de l'Assemblée nationale a déploré de voir qu'au XXIe siècle, on continue. Vital Kamera tiré bango boté faut repérer ça batu considération donc batu baye obimi na bureau ouye na bureau na yo mobimba ya chambre basse boye beaucoup na bango bosoyi na bango et puis aux sous bango motion na bango ba matiti likolo ba lobby na c'est comme ça que ba respectera batu zaka ba handicapé té bato nyo surtout bazo revendiquer quelque chose il faut ko yamba bango so ba na présidence il faut ko yamba bango ba na ministère il faut ko yamba bango ko yoka bango yango ezali état de droit yango wana Félix Antoine Tshisekedi président na biso fachi beto azali ko salela le peuple d'abord donc bino moko bomoni handicapé mutu azali na sima na bango te na moni mutu moko komi César Ngadio na honorable Eliezer bino mutu bozali sima na bango biso to za sima na bango poani bato ebele wana bazo sala wana ba mama na batiki misana na bango parce que musana boza ko senga na nzela donc handicapé azali donc mutu sala ka manche na nzela ko senga musala ezate loko mo ezate bazo kipe bango te au bout ya 5 ans oyo mama wana Irène Sali nazali pe ko tuna basi wana o bazali ko kotela ye ba pesa biso bilan oyo bango ba monique donc ezali positif et puis il faut continuer à ça soumisala biso ba pesa biso bilan ole koya ko finga bandeko na bango ba mendiant c'est vraiment pas gentil donc une catégorie de personnes morbo parce que bino bozali ko bénéficier na ba privilège oyo soki mama Irène azo pesa bino boya ko sakana na bato bazoka pasi baye ko lobela makambo na bango pour nous défendre makambo na bango en tout cas c'est pas gentil donc peuple congolais to ko connaît beauté donc président de la République yo moko moni yo moko zali ko landa nakanisi et que ça important ko yo que la handicapé bango moko parce que zali ministère na bango oyo salela ki bango je pense que ceux qui mama wana salaki musala malamu mbele bakiti na balabala te na yebi que yo zali président de la République oyo que la peuple na yo oyo zali motema boboto nakanisi ozala insensibilité na makambu oyo ba handicapé ba ye ko revendiquer ba droit na bango donc vraiment na confiance na yo président de la République biso tozolanda yango ngai nazo amplifier yango parce que moi-même j'étais choqué à partir de la campagne na kei kotala esika ba handicapé bazali ko vanda Joana Zongaki na kokaki même pas kolia et pesinga mawana mais comment batu bakoki ko vana nesika bo ils ont un budget belete pour na koya ko bongsela bango ba place bazali wana bona boy ezali ko senga budget et belete et pesaki ngai mawana pasi na motema ya wana ngai ezali teke nazali ko tinda bango baya nazali ndeko véhiculer message na bango ko relayer message na bango pour eyo kanana batu nyo surtout président de la République na ebike okotika la indifférente na makambo oyo eleki ya handicapé parce que handicapé bango moko balobi bazali manipuler te soki mama Irène asaliki musane malamu mbele balingai kokita po ba sepela o reconduire donc na ebike na côté na président de la République oyoke la peuple okoyo ke la handicapé donc yango na linga vraiment na beta cité na koyeko tika yango boyele kate nyoso tout oyo handicapé bakosala boyebake bokolanda yango na 5 minutes avec César Ngadi donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndeke na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude surtout comme na suka boyebika base to remercier yango to tika yango te parce que bango mtu basala que 5 minutes à la cadre Tobandaka na Londres, na honorable Jean Moutala, na moi merci na surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, José Kanouaki Kakamene, maître Wera Mukuna, maître Rajamoule na Londres, merci na surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Beloti Mavungu, vrai chéri na ndenga mukete bozali komona Beloti Mavungu, merci na surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, okay, na souhaite pour na repesa Thérèse Kamani, petit sœur propre Thérèse Kamani, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angalito kei na pembeni kaka kuna na Suède to na Irlande pour na repé sa petite sœur propre Jenny Jen Ampeti merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angalito kei na Katia Paris pour na repé sa coach Jean-J Kolwamba, coach Jean-J Kolwamba, merci na surtout
au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Lorouadje na Katia Paris. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na Katia Grini pour na reprise Brice Piana na Grini. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei toujours na Paris pour na reprise Gauthier Pinda. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya États-Unis d'Amérique pour nous ça Alain Yeye triple brassard Alain Yeye. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongsu na kati ya Paris pour nous ça petit frère propre Sacré Fumu. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi awa na kati ya Kisasa tokopesa mbote pe ko féliciter Gradimouya. Mon fils Gradimouya na musala ozali ko sala yo pende folie mbongo internet parce que banda musala au kale puis ozali vraiment compétent na musala na o Gradimouya continuer kaka boye donc naza fier na yo Gradimouya. Merci pe na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Alain Gonjo petit frère propre Alain Gonjo aza na base aza na kati ya base awa na Kisasa donc azo sala mingi po na vie na épée na 5 minutes avec César Ngadi na robosa na te master na ngai ya chic ya première primaire. Ingénieur Ilafa Batola, ingénieur Ilafa Batola. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi na Katia Paris pour nous repasser Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria Ndeka Tokozara. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozu qui sera toujours na Dogotolo Nabiso Jean-Paul Jamba. Merci na émission on parle santé pe na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Moi, j'ai eu le grand plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sabate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément